na ebité donc biso to yaka eza musala to sangisi to sambela nzambe ke ndenge bato bazozela babi ke ska basi basangani surtout pe ba femme artiste et que ne liboso te e kokoya mais nzambe o abundelaka ba mama mobutu andalo baso otumboli ba mama otumboli donc mboka mobimba et pas sika na motema elo bozo sala bozo boma génération asima génération si mezo kufa po ezaka mona bana ngope ba banga biso sute po anini avant la boîte aller à bien te nga sepela na même so abando banga nga na musika mais tanga mekio déjà à moi le quoi ça mekio déjà ça sauter déjà comme déjà na 10e niveau ah to saka mitou rouge simbarakine oui mitou rouge simbarakine nga ça mitou rouge pe na daka tête oh parmi ba actrice principale na zalaka ona yeba no ebimisa nga diamant na kine musalo esambu sarabatu donc mutu so na musalo yo azuki ndumba na za na na kati ya makila la musi yango abelo kwa nazala sana nga ya impudicité na kinduma na nga na la musango lokwa na komi star toto sola ne te lisola moi sina mobile benini yeso azoke na ki moi sina mobile nga na ozongiseka na ba message na nga na ozongisenga isi na bite to sola lokwa bandeko po animi bozaka so sengi demande ami mutu accepter yo okomo kene makamba bolingo te to solola lokwa baninga pende e baby cela biso makam nyonso na poto en tout cas bo excuser ngai ezaka so mutu alingalo ba fi théâtre bazala bango bandumba ba fi théâtre eza ba vi na bango basalaka OK za bongo tene ba muyaka moko afingisa ba yaka nyonso. Bonjour Nabalandia. Nouchka TV ya Yemoko la reine d'Angleterre Nouchka Amis Motemaya. Maradona Ezabongo Wabino la naturelle de la presse congolaise Sinan Poutou Babi Petit Nabino Massa Nabino moi si Nabino Lelo invité Nabiso à Lelo Ezali Mama Diama et Belo Boyebi Mama Diama na banzonzing boyebi na makambe belé mais boyebi vraiment parcours na été abanda wapi pe lelo aza vraiment wapi merci Naya héritier watarana ebi ke après ba makambo ba poto boze belé na kin babi espace ezaka moko chez J Magique babi Miss Mongo babi mwana Mongo aleki liboke ya Yangulu nelenga lekita bakapela na kitoko merci na ya Toto Kalambai merci na Glody Musengo merci na Vienanga Alpha Mapuya na Paris babi GDG na ndenge ya Molembeke le banga Vienanga Alpha Mapuya merci disusu na Renate Amisi merci na Renate merci na Naomi Kalonji merci na réalisateur nanga Darby Makuta merci na caméraman nanga vraiment ceux qui toza vraiment même moral fongola caméra tolika bonjour Madiama Bonjour Sina boni Nangolu ça va boni ba makambo que l'ondeli ezo de kana ndako moi te na yesu munene ezo de kana ndako tolala kula mukado musale kufime zamba osuna voilà merci Madiama ebele oyo boy ba ebio baby vraiment parcours vraiment nité mais ba misusu pe ba yebi mais une émission ya biso ezamba liboso to yamba yo vraiment na émission na lingi ba fani tout o balandaka émission na nga batu tout o balandaka chaîne ya biso Nouchka TV télévision o mekampe ko expliquer biso parcours na yo tu peux t'en sur la Diana à qui est Diana en tout cas diamant ça n'est qu'à diamant vraiment nangai maman nanga abota ngai nango eza titi kalanga ngalula naza mwana liboso pa maman nangai nabotami na libota ya 3 personnes wana pa maman nangai mais pas papa nangai toza ebele moi kunata ngai ezate vraiment na pesa mbote na papa nangai kalamba ifuni donc wana papa diamant maman nanga pe à son âme kapinga ngalula asa kufana déjà Annie donc diamant nauta et papa Koba donc naza produit ya papa Koba ya nanga na net mi ya moi c'est mbinga na Paris bon ya vous savez que jouer papa Lobé banda obenge pega na net Jeannette voilà Mia et papa Lobé bon azaki camarade mingi ya papa Koba bando ya na ndako na biso mingi donc papa Koba zo na ndako mona nga sepela oyo za actrice munene nga oh non ko kana ngate no na mbese kana nga no but ayisinga binga na solo actrice munene okoka
donc papa ko bande azwanga na ndako ngana yo luka musala te pa mutu na yebo na sepelaka na théâtre na sala te mais malgré idole nanga ezalaki lipati na opesa mbote esika azali donc nde papa ko baya kozwanga aye na ngai donc azalaki formé par lava na opesa mbote na Chege Nico donc bato baformanga mpo bango nde baproduire papa ko bato utala bango papa ko ba donc nakuta bango donc parcours nanga na lekela wana na longwe papa ko ba mais pas via leya c'est tout na vanda nanga lelo ozana nzunzinge emeka ko expliquer ba fan ko ba Hollanda biso pièce nini esala yo lelo za la diamant papa ko ba bon pièce salanga pas ko ba mingi na sala ne ba pièce te na sala mingi ba gag mingi les ans ba gag ebele salanga parce que kuna moto bande ko jouer le kwanga na bana basi azati bon pièce o esala ke bima pe bato ba découvrir peut-être na libanda ezala ki aluka makambo donc papa ko bande azaki aluka makambo a violera mwana nga papa nanga ezala saisa donc pièce o esala nga na mona na mwa mukie na auto ezala ki yango bon pièce ya ko sala nga ke bato ba découvrir nga penda malamu na poto ezala ki faute ya mwasi wana na salango pa via pour surtout banda banzonzinga CD internet te voilà na bandango pa via donc faute ya mwasi ngane azaki actrice principale azaki mwasi ya somoro sous-sol atika na epe osala vanda na donc nazaki leki ya takala Jani ba papa leki na ngande to zaina bango donc nazo pesa vient na fa ya mbote ska azali Jani donc yango nde mto esala na yeba na ye kosala mokili yango eza boni pourquoi toujours moi nazalaki mwa na vie de loin donc nasalasala mwa banzonzingi ba aire wana ebele mais nayebanaka mpenza so na nzonzingi nga nayebana pa via voilà. Merci beaucoup bino ba Hollanda biso bolandi ndenge Madiama a expliqué parcours na ye babi tozaka na ndenge ya GDG na système ya Molenbeek eloba vie nanga Alpha Mapuya na Paris na pesi lisusu mbote nanga na Gladi Mosengo Ardan le Katange babi mwana France solo na pesi lisusu mbote nanga na Jeff Kinkela na Flori Longila Diama tozonga nanu na makambo etali bino basi ya théâtre ekomi lokola bon éviter so na koko benga nini so pe na koko lobango nini qu'est-ce qui se passe boza sou na respecter na éviter yo pe so ko zaka na ba bébé buju na éviter sina respect na koloba mutu abota marango te mais autaka nango epa na bango oyo ba parents na ba pesie yango yepa komema partout esika azotambola nga na yebishi yo nga mama nanga botinga na 15 ans mama nanga botinga na 15 ans mais mama nanga bokola lokwa mwana mbanda donc mama nanga zaki nanga dur tango bando za nanga dur nanga azoka ndira lingi ngai te on dirait naza mwana na ete mais OK bande ko former nga opesa nga makasi mobu nde salanga lelo diamant nazala ozomona donc na bakamunyo so ekomela nga na surmontarango donc ngai na lobite ke na leki bango bola leki bango msuna kisika na nga na ndenge na ngai pe na respect na ngai peut-être yango sala ke diamant zala nga na za na nga na makambo na bango wana te pende na za bona za ni pour ni contre mutu mais nazo kaka passe na motema nga parce que zo sa soni musala ekufi dozo boma musala na biso ekufi to pekisi ko lingate topekisi kolinga te kaka batete wana nde esalaka problème yango pende ebebisela biso makambo nyonso na poto en tout cas bo excuse ngai ezaka so mutu alinga loba bafi ya théâtre bazala bango bandumba bafi ya théâtre eza bavi na bango basalaka ok eza bongo tene bamuyaka moko afingisa bayaka nyonso donc eza pasi mpo na nga nazotala na age na bango baza bamikolo omoi likambo mosusu po ekomela biso monene boye eya grave bato batyango ka mpo biso mo tolingi bato batyango ka mpo tokwa toza bamikolo so likambo oyo eyeli biso toza bamikolo tokosolola yango mpe etanke bamikolo tosololi tobongisi soki ezaki nga nasalaki mabe nasengi moninga pardon nimbisanga esila mwana moko boya ko oya te akokabola ki ya mitie na bino ki bamikolo mpo na nini mibali basite mibali baza bobanda mibali yango kala bolembaka bango te bosala nzonzinga tongo bandeko nango basala nzonzinga tongo wana mpenza eza nango ya likukuma te me basala nzonzinga na bango ya tongo bayebana basala kombo na boyi nango otanga bakombo na bino mais pasi kaka na motema eloko bozosala bozoboma génération ya nsima
génération si mezo kufa po eza ka mona bana ngo pe ba banga biso sute po ani a vanda boatale abia te nga sepela na dia même so ba ndo banga nga na musika mais tanga mekio déjà à moins le quoi ça mekio déjà ça sauter déjà comme déjà na 10e niveau faut lingana ngai a banga ngati a ok na ngambala moko za ku teke ndenkala to yeba ke mutso ngaza emso akomi na moi lettre atindelio mais bango ba komo ya mbala moko pour nini pour ba sauter déjà génération le quoi sauter génération wana a bango ndeni sina a bango te ok no ba modia mala c'est no tel no moi lango oh ngaleki na ngala ndinga sima za 81 mais so talinga za muluba donc na za muluba 100%. Maman na papa na baza baluba mais ndena za bot bandimate ke na muluba wala za pe na kamuna ah oui donc mais na za muluba 100%. mais ko ndimate so na otambola ntia na ndena za la dire na ngala makamba makasi na non batu babaka na mungala mais so talineki na nga mobile to otambola ne oyeba te ke azaleki na nga okokanisa dia sa mobile na nga po aza mbinga koleka ngai otali barbe ondimate sikotonga na okelinga mobile o aza na se aleki na ngai ata ba bibolingo eza na frontière te totala nanu ya moyeba écart hein totala l'écart otali po nini donc okoloba te po esala nga vraiment nde na oloba bona omono nde ngande muna sali yango soni wana donc voilà donc merci beaucoup, merci. Tomeka kopé son nom, bandot n'abiso respect, baser n'abiso bobanda maboke liboso vraiment boye. To éviter ce to kopé sango kombo nini, bino pe bano boya sika. Bo pe ça pe ma maman na respect quand même. Quand on est kiri na bango ne basale kiri yo yebi wana. Ponga na yeko tanga komba muté pona fula mutu. Quand on est basale kiri na bango ne kiri wana ba bi ke ngana bi mala sero. O ba bi ke ngape na beta na ye. Donc bana na bosi sa génération na bango nyonso ba banga bino nde msusu mwana na so banga nga makasi koleka yo ngaso na tournage abi ke so na meko péter diamant pételenga makasi yao do esimba te po diamant pételenga te mami balingishi ta musala ngo yo bino bolukela nga na sala musala ngo ya ngo mami balingishi na Londres ya ma copine musala pasi musalo ekitsaka batu valeur musalo esambwisaka batu donc mutu soye na musalo oyo azuki ndumba na yaza na na kati ya makila la musi yango abelo kwa naza na sana nga ya impudicité na kindumba na nga na la musango lokwa na komi star te star ezate so za star faut exposer nzoto na yo to exposer nzoto na biso na ba rôle so ba pesi nga rôle mo ba bi nga exposer nzoto na kata forme na ko exposer wana eza sko diamant. Mais ce que son autant de nature est titi hein nde na tambo na uti na ndako na na za parents na za na bana eza titi na mwana musala donc tant ozo koma respect pour moi musala na pesa nga moko nde na ndo pesa yango donc amona nga nde na zalaka na za na tanto sekaka na ye na za na tampe toko sekate Movandi penza Clarisse Lukombo te anga mingi la grande Omega na Paris. On a payé des qu'on a vu sur ma boque mais a mis pesa respect à balanae à Kenani à Paris la grande non peut son beauté na banana papa et ska ozali donc Clarisse Lukombo ma copine conseil au pesa nga maman ba maman nyo ça fait pas qu'on zambe malam il y a Londres conseil au pesa nga diamant na bino na salle la ango Clarisse Lukombo na salle la conseil wana ya ngomona ke nga na maso na bango na zala raté na bina leki bango te mais na leki bango na kisika na leki bango na mutu mutu nanga loko esalaka bien donc nako sala makambo te loko naza toke na muelekar naza yeza ou bien sonene te mutu nanga esalaka bien loko mutu nanga esalaka bien bandeko na biso bosunga biso bandeko na biso pe mibale boye sika bana biso boye sika bosunga biso bozala pe na bandeko na bino abasi na ndako ya bamiko bozala baya na bino yo kondima te ya no ya mwasi leki moko boya quartier aya remarquer respect kozangisa respect pour babima na ye to mona pe bolingo mususu bobimi na bino na mutu pe mais sans trace trace ezate vous comprenez trace ezala ngo te ezala nango po babi bolingo ezala na frontière te ezala ka na ko linga nga pe na sepe na mwa butu na nga mobo mais butu na sepe anete le quoi cameraman na biso pour ngande na zabo na ko jamais butu le quoi cameraman na biso pour ngamo ko na so na kute na mwana nga sa na saison jeune fille na zo kola mbango toto okene mulai moko mobali ko linga yenga siko na ko linga siko ebisanga to komo weya ne mobali siko génération to okena ngwa génération ekufi merci beaucoup babi génération vraiment eza kokufa mama biso bo sa mabe so ba maboke bo sala mabe ya mabe vraiment ya kusakana te ma diamant to kota non susu na moi mama ya kamuna biso ya moi muke na mona bo sali association afar mais na association afar ya ba
ba femme artiste mais na skali komono na association na te pourquoi oh non ça en association vous en association na comité mais quand bino ba maman na bona comité quand bino mutu bosa ba désordre ya kasi on a l'obé so dépendre de l'éducation oyo jouer pas na bino oye nango na esiko za éducation omoni na nde baloba na biso babi soko raté éducation na ndako na bino okozo on na classe soko raté na classe ozo on église soko raté pe na église okozo on entourage obani pe no mo ke ngaza impoli tango ye na milieu mo omoni ke bato kutu ba petaka ba câble ko leko mo omoni ya kiti aho sa makamu susu po talo bi ate ye kutu aza bien lekinga msu na makambu alekinga na makambu apesaka makambu bato pe bazwi makambu donc nga siko na makambu te do tina nini yango nakenda ke impolitesse yo mo osali obuki mapeka okiti siko ntango ozokita yango ozomona ezobaise mpe bato moko osangana ozomona tozosangana mpo tocombattre babiloko oyo mais biloko yango ezocontinue nga naza na comité nga aza na comité nga aza chef te na baprotocole do Darling aza présidente nga aza vice présidente donc nayebi te donc biso toyaka eza mosala tosangisi tozosambela nzambe ke ndenge bato bazozela babiki esika basi basangani surtout mpe bafemme artiste ekende liboso te ekokweya mais nzambe oyo abundelaka bamama mobutu andaloba so otumboli bamama otumboli donc mboka mobimba donc bamama lokola batemi tozosambela nzambe tolingi tosala omoi nde tosalaki association mpo tobimisa bambuma mabe babimisa babanda kobima moko moko ntango ozomona otaliki oyo aza na comité ekarte ye za mosika mpo yo oza na pouvoir okamba te parce que yo moko na kati na yo omipesa respect te donc afar toza na biso nazopesa mama présidente na biso Marie-Hélène Mbote esika azali Sarah Moussau wana nde bato bazokamba biso nani ebakata ye baza vice présidente kuna na association des femmes donc toza kuna bosunga biso mpo bato baseka biso te bato batyola biso te bato baganga te balobaki ya basanganaki tokayati on toyeba osala eloko malonga toyebaki esalami nango te mais sikoyo toprouve bato le contraire po bato bakokanisa te biso tokosala me bato bamoni mpe basutuki basi esika basanganaki basali mpe eloko esimbi mpe mpo nga nayebi ke avec Dieu ekosimba Karine Pala ekosimba parce que likanisi wana euta mpa na yo touta nango na défilé ya 1er août ya bato ya minene tolingaki tosala donc yango wana ebota afare donc tobosanaka yango te toyebi lisolo toyebi source donc naopesa Karine Pala esika aza mbote wana ma copine chérie donc merci beaucoup wana tochanger po esala soni naokana soni po ntango naota bakombo na bino nde ezopese mais sikoyo naota bino bakombo yango ezopese nga kutoye mosusu diama nanga nanga mwa pepele bakosala nga boyungoli nga na kiyungulu na ningani mais bino bakombo ezopese evanda kosalela komboko kosalela kombo kosalela pe age kosalela bataille na bino et ça bien merci beaucoup babi bosalela bakombo bosalela ba age na bino vraiment et que ça la mieux madiama eza kaka important soki artiste fa ba azaka na mobile na poto eza ka bongo po bowanga na kana mibale na bino bobana bango na kin soko zuki mibale bobana na kin tongo non ozi succès te bazalaka soko zuki ka succès ba mobile obandaka no wanga ni komika mobile poto boza ko obligé fo ba mibale poto ya eza pasi pour nga na benga ngo eza complexe donc mutu so aza complexé donc ndomona makamyo so mona oka danger nga na ya na monde théâtre na sina yebiso parcours na ngai na longwe pa parcours ba na Bali tant na Bali na ye pa via azali na ndako ya libala na lekaka na boaka mobile na pona na tina ko boaka elisute pona pe na tina na ete na lekaka to kabona kala na lekaka na boaka ke mutu nyoso yebaki mobile na nga awa tosaka mitou rouge simbarakine mitou rouge simbarakine nga asala mitou rouge mpe nazalaka tête oyo parmi baactrice principale nazalaka oyo nayebana ebimisanga diamant na kine donc bato bayebanga me bayebana aza na ndako ya libala na bande kokoma na place na nga répétition 11h30 na 6 kosala mosala na nga ndako na ye na vandi donc tina poto banzonzingi nyonso ndosa bayebiki naza femme mariée na ndako na nga libala donc so mutu alinga meka azoba ye mo aloba déjà na monoko aza marié bon nakomeka mpona asala nini
mibali baza na Kishasa awa mibali pe ya mbongo baza awa ope babalaka bato po soto ozotala ata kutu makambo eza bato bafanda na kati ya ndako mais mabala ezosalama bato bakobala baza babala bango chaque jour na mibali pe baza abali pe aza stable na libala na ye akomi kokende poto kosala badivers na ye kozonga eza nango mibali ezaka na poto te bandeko na biso bapoto bo eskize biso donc biso moko basi ya Kishasa nde topesi bino ampleur yango pe bosakanaka na biso poso biso topesa bino ampleur te mais bosakanaka na biso te loko kaka mobala poto mais soto yebi bapasi bino bomona nde bino mo bolobaka po bozwa mbongo mbele bosakanaka na biso te mais loko biso moko nde topesa bino accès ya kosakana na biso olingi tobangaki poto soki oki koza na poto na panique bango mapalamba mo ezwinga loko aza mobala poto seka osanga bo ok bescro ebele botondi na poto boolanda ngai bescro ebele botondi na poto boyebi kosakana na basi me bobosaka bino mpe wana bandeko ya basi baya mpe na kina oyo bino bosalaka basi boyebake bandeko na bino mpe ya basi baza bakosala bango yango tout se pe ici ba do bandeko na biso ya poto nde bovandi wana bovandaka kaka mpona komona bato ndenge asala émission bona asaleli nanga bino te mais soki navandi na ptiki nimero na nga olobenga nga mpo conseiller nga ke diama nde olobaki koto eza bie te obanda nga na batake moko boya bandenge mo na nsima nango yebisanga vi na yo eza ndeni bavi ya basi boni oyo tuna na internet bavi ya basi boni oyo tuna na internet mpo yo kotuna ya ngai soki otuni ya ngai nde okobala nga okobala ngai te loko obala nga te botika mbriyema tokola yango na oloba makambo okola tokola bino mpe bokola boza na baparent pardon boza na basi na bino na poto boza na bana botika distraction toza bandeko na bino ya basi tosalelaka bino mosala bino mo obenga yango distraction mpo bino boseka bosepela bosungaka mpe biso boyaka te na vi na biso mpo boya kobomelaka biso vi bobomela biso air mpo ngai nako mo obenga bino baboma l'air boeskize ngai baboma l'air parce que mpona nini nabengi boma l'air oza na ngai oza na sina oza na mutu mosusu koto opesa kombo mosusu koto otie kombo mosusu ochange yo mutu moko oke na bachroniqueuse mabe oye na baartiste mabe oke bodon finalement so oza na mposa olinga mwasi moko linga mwasi moko mpe na kati na bino ezaka so olingi mwasi eloko ya liboso bobandaka yebisanga nanu vi na yo betelanga lisolo ya vi na yo deuxième eza naza intense ya divorce na odivorce bodivorcaka kaka te okosala ata 2 ans 3 ans odivorce kaka te ntango na bando obenga okomi koboya koyambanga na telefone mpo mwa sino avandi wana boyekola kolobakoti vraiment na promo eza très capital na lobango bango bawanga na basi na bango te bawanga na mpe mibali na bango te bawanga na basi na bango bawanga na po ntango alingi oyo deja ya okosake yela mwasi nazomene evidi baolinga bakabwana bango nde baza na soki abengi osikoyo ati appel video nga yeba osola na banani pour tout le monde en opé appel vidéo na bango tunanga basala ngo wa na sisa ba tournage ebele kasi yebisanga te appel vidéo basala ngo wa na bandako na bango na ndako na moto basala na ba douche so basala na ba douche te basala ngo na chambre moi ça azate moi c'est mso abimi akosa ba course ya koti na chambre na minute ola saleli yo appel vidéo pour mon roi zakaye moko mais azaye moko te tango nga basi ba finga ngai connaissance mon azwaka na Paris toto sola nete lisolo ya mwasi na mobali obe nini yeso azokende nanga kimwasi na mobali nga nazozongise kaka na bamessage na nga nazozongise ngai biso na bi te tosolola lokola bandeko mpo animi bozaka so osengi demande ami moto accepte yo okomokende makambo ya bolingo te tosololaka lokola baninga na banda kobwaka yo ozala camarade na ngai alinga mingi kozala bacamarade ya mibali tokoma kosolola moko mosusu abenganga namoni 5 appel manke ngai abe moto abenge mosu aza na likambo oyebisa ngai na rappele na yamba mwasi na ye mais elle sait pas moi si moi si na finganga ya dégâts siko omoni likambo yo yebite mais muto azio mbala mo na telefone andi ofingo ezangi singa na makasi ebanga na munoko na munoko na yebine baswana na yebine bafinga pe na yebine babundaka poso yepa nga okoka te na tumbola te na siko muto tumbola nga pona za la raison donc na moi so na finganga ayebi ngate afinga mama mobimba oza mukolo wa mukolo mobile nanga ozo ninge pona ni tala fina bino intel bo baboti se mwana kanto ndira ko ya ayate tala fina bino intel mais fina biso wana oya finga back sa babala e pa mobile yango papa mwana bala de Barcelone voilà papa mwana wana bala e afinga akapelanga ba finga suso na yebite mangambasana na ko yebise na bi mama excusez ngaya ozo solane ozo finga za diamant ngana za tina mobile no te pona mona ete
nakutana na yete na yebiete pe quand na mona ke na photo a kimbiukuli a mukuse to akokana ngai te donc na tina oposa pa na yete po asa na poto ape na kombo te emsu na obanga kombo ou bien na bangi emsu kombo a famille na yebiete doto sala bien puis na kati a rappeler nga na tikela etante wala pe na mutina nga sikolo kwa moko pesi wana ningana nga na mutu ningani tanga ningana kila tikela ke tato le kutungana kata enda kata piu na bloka emba moye mobile yango et si la alukanga na banye mususu azwanga te kwa zena numéro na bloka pe na WhatsApp tala siko niveau bino bo ba bota na basité otana na mwasi so bo discuter ka mwa mukena mwasi na olingi mwasi mususu naza na mwasi te ngana ye toza étant sa divorce toza bobotika biso ko point ni bosala biso moto abande on a mina basi siko to mine bosala biso parce so olinga mutu ata amoureux de si akutana na problème ne moko na mobile ne choc tant pas mono lobele maloba po biso basi toza bazoba na matoi na biso so na pesi oka litoi na ngo salela ngo saleli yango et kotinga na mutu première fois deuxième fois troisième fois et na pays mobimba na robosa na ke mutu na ke mobimba akosala ngapi mabe yango zo mona ba fina biso mususu bazo amona senye kanga photo mabe le tindela ngai kanga photo ase sala nga vidéo asala ngo par amour mais tanga otinda kuna kwa basi na bino bavanda na bana ndako bozana bango moi sinon azui piu téléphone na moni ba moko a publier yango et comme mabe bo sunga biso bo bande ko so linga bino mingi bino mo bolo ba bo pesa biso bambongo na bino otine nga mbongo na boki mo libanga po eza musala nga munoko na ngande lobi na boki o libanga lokwa Eric Mbaya papa la princesse Deborah homme de konanga lumière esengi donc kala mingi te bo mona lumière isengi donc isengo voilà egoza nango bobando tala donc bo s'abonner wana ndeko na biso artiste asali mo eloko na epo na ko sepelisa biso vraiment boko mona tout ça bandeko na mina basi Eric Kenzo Chimbulu bo soutenir biso bandeko na bino basi po bino bo uta na kata musala boye bien ndenge banda na ndenge zo sukela donc mibala poto ba sakana biso parce que to ana soutien te mais bino bandeko na biso mibala bo kenda kuna bo sala pe musalo so zaka bo vandi bo s'organiser bo zaka bandeko na biso basi poto sunga pe bango to fungola ba chaîne na biso to bana otindela bango bon ba sala mo musala ba se retrouver et ça pe bien ba sakana biso du souté ba we ba kete ba ninga ba Baptiste tour yo ba temi lo kwa gouvernement kutuko na ebite so e ba ke biso Baptiste tozala aboma biso tozala na biso te mais so avant na télévision mon biso toza c'est ki ma AVC elongo moi mukie mais biso bo toza reconnu te na mboka na biso ke toza Baptiste bo sunga biso bandeko na biso mibali bo vanda na foyer na bino bo batela biso tozala te ka pona otaka trouble la kata ba foyer na bino po basi na bino baloba so bani ba finga ka penza bo totaka ba trouble na kata ba foyer na bino OK ça bino mibali nde bo luka biso po ngane diamant na vanti na ngabo na luki na ngayo te naza na numéro na yo te yo moko ndo luki ngai okomi ko sola na ngai yebisa nga siko ngapende naza bona na ngantela na mobile te na célibataire siko so yo lingi nga déjà na yo ndo sola na moi bien moi 100 na nga na zi moi 200 na nga yo do sunga na tela ba na nga provision na ndako na linga te ngande toba na ko linga bo siko to nga na olinga ata yo fingi no nga au moins tu dois travailler na perte comment ligne na mobile noté mobile non da ligne ngai bande ko na sa mobile bo sunga biso pardon bo sunga biso Grégory Menga pardon yo do vandaka o sola na batu sunga biso bien na nga like wingi papa vanta staff na o sola na bango loba baza bande ko na mino basi boti ko sala ka bango passe bo mitosa biso beto sa nini to sabino merci beaucoup merci bandeko na biso mi balo bozana poto to linga bino mingi vraiment ezate que ce qui lelo msusu to beba news photo na nga publier et ça la bien te vraiment ya héritier wa taraboza pia na côté na biso vraiment na pesi sous ba dédicace na nga na Laetitia Kalonji na Léon Simba qui la rose na zongité système GDG système Molembique le ba vie na nga Alpha Mampuya na Paris système GDG yangonde eza makambo tozuki affaire ya takala et régné depuis ezaki mwanini na kotanga bato ba publier ba mitaka te po na posa fula bango te metoka na cadre to solo lango to bo publier ba ninga yo mona mais pourquoi il pose ça nini o ça lisusu kaka ko finalement ozo publier bato bato bazo mona neti ba misusu publier mutu ya tindelio mais siko o boza bino mi balé au publier ngo siko kanti lokwa moi sinza sambo yo po sambo iti mais maman diamazano faut tu me soupesa bino ba artiste comédien boza na erreur makasi parce que oza star
boza ba star ti bata poto ba vanda comme ça boza ba star. Comment fait-il mobile moko ka lingo 2 jours 3 jours mi mois de séro tout tindi na nga partout yo ouais posa nzoto nde salaka bango bongo posa nzoto tellement eza kati na bango makasi yango salaka bango bongo na pauvreté leki na ngai so ekangami na yo na nzoto ekosala so makambo mosusu oyo okosala te. On comprend. Pauvreté sur la nature dans notre conseil sur le romo on dit matin on me vend bon moi les sommes doit limité à 50 dollars té à 100 dollars té va proposer en haut à moi il peut batindele bon pour intimidation muta tindelo ka tindelo pas récupérer loko mo eza 4 na yo ba science eza bele mi ba la poto ebele ba na ba science na bon ba ko sabinote na ebisi bino ba science eza ebele science so eza kaka ko ka tete muta sangisa no nzoto boye po azwa yo mais mutuka biloko to sala kana tindela mutaka no do et pas la bon ba zio mobimba ba monio pauvreté et le réseau bon ma biso pauvreté ndé ce que nous doit autant la famille moko ezanga nango kombo famille moko aliane na pasi alatani na pasi ayesi ko ba komi kotala ya moni akomi star ya Nollywood do abinga ifona sala o eloko nyonso motema nange elingi eza malamu te sepela na o nzamba zo pesa yo nzambe so apesi yo 100 francs kumisa ye ngani na sabo na o galérer na bana nga mais muta poto moko te na bat nyonso nga na o bwaka amona nga na zo téléphone nga na benga na mseke naza na nzala tinde te mutakala na nga mona ozipango mutu musuta uta libanda po ozipela nga mutakala donc ngamba ko diama loko na milingaka muluba mwindu loko ngande na sabu na milingaka na ngai na nga bien boye ya na mikumisa parce que avant muto banda olula nga fonga mona banda ko milula na mikumisa so na mikumisi na kitoko ndeyo po zala ko cho linganga do so na mikumisi to linganga te na nzala na ngai na nyoso na monaka na bomba ngoka na kata mutema na ebisa ngo nzambo akelanga nona ko yebisa yo te po yo osanga eloko te Naomi Mbiye na États-Unis ya zala yo loko zala yo zaka yo ngape diamant na ka yo na net mia moi c'est mbiji ya pembe maman na Gaël na Paris donc tozali totika biloko wana eza malamu totika lokoso so totiki yango nzambe akosunga wa misusu mobali mo akoyelo yebite sika bima yelo pe makambo wana te bonga so mobali ka obandi ko linga obiye bando sola nanga obandinga déjà omende na mona mabele na wa ventrier donc na mona ka so le loko mo ebe pa langa pa récupérer ngwa kende ti botika ka mama bozo tika ka mobali ayeka bo ko atindelo moi 2 atindelo moi téléphone atindelo ba mona pete nyoso boye na flat yo ke na yo okeno kovanda no na flat akomo sana yo ba madakuzé na ngogo kuna bakenda musala de lundi à samedi stress ba kovanda na ndako ba stress zo sala bango so ba ya ba bengi bino ba séjour ango nyonso betanga o sala yo ozo bata okango ba photo tindela ba camarade na kuna nazaki na intel ba bodi na mama ba somba ya 1 euro toyebi yango ya 1 euro ba parfait na mama ba bo rezanga kombo kayona ka bino bo okufe kasi 2 euro bayaka na ngana okufela ngote parce que ngana naza Nathalie Menga naza na Dina Menga naza na Niki Menga donc naza batu nanga baza kuna ba Gregory Menga mama ni bananga donc famille Menga mobimbe vandi kuna naza na bandeko nanga ebele donc naza mami balingishi mwamba wana na Londres atindelaka ngai na Fanny Mwamba atindelanga so nga tindelanga atindelanga ba parfait nyonso te atindelanga ba chalou onga na pakola ba chaloupa atindelanga ba biloko makasi donc atindelanga ba ote ke ba borezanga kombo atindi ayena ngona nkoko nana yela ngoka 3 loko zango 2 euros 3 euros na na koma pe ko kuta no mwaka mo mobali ana moko anya bilamba msu 5 apesi msu diamant moko apesi tournage kuta mare moko kasi yango sombi ta sombi na ngona ngolo ko bango basomba bilamba na ba saison so saison na kita ebike na oya na poto na oya kishasa na décembre asombi ne babiloko na ya ba 1 euro wana nde ba kitaka na solde wana abombeli bino yebi déjà tant no ya seli bino po ba sela biso liste sika bo vandi bo olanda nga bo yebi ba sela biso liste ne pas ça liste wana Tarsis Mondongo donc basa la biso ba liste ayebi déjà que ton okita nani na ozana sina na ozana diamant on a ozana darling na ozana bijou la reine doit sali liste na déjà ayebi que ton aso na sombe ba body bo diamant pona que sana bijou la reine fona 3XL darling faut 2XL doit sombe no ba marque mo ba couleur différent quand ne ba tchaka na douzaine na ngwana aye na ngota aso yo ebité on ko yamba mobile na malheureusement na sala ngote ngalo kwa na sala ngote do ezaka nzambe ndem do sala ezaki diamante pona na nga danger te koleka baninga mais ezaka respect na sala nango ya famille na ngai
na respect na nga moko na ya musala na ngai nde salaka ke ngai Diamant nazala. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup kandi ma Diamant le ba panza vraiment teke naza na bangi eloko ta tie bino bata poto na point na bino basi na bino tepe bande ko no ba star na point na bango vraiment bande on a biso baso ya bala bande on a biso mibala ozoma mama ba okende poto ba okende poto te ba na mibala na ba kuna azolu katango ya komi ambara de choix linga ki no divorcer kuna moya divorcer ezata komi ambara de choix ya bali yo kakawa atiki na yo sangoka ya mariage kaka azolo manda ku chambre salon moi cuisine oyo zaka na ote mampala mbamo za na studio e bangi si omba moko lobi ate bazo ninga ndaku na vanda botiko sa moto abande ko na bino botiko sa bongo sunga biso bino ne bo valoriser musalo biso to sala tango bino bo sala biso bo siko bato baza bande ko na biso te baza ya Congo te baza ya RDC te yemsanga ba sala biso ni ba saka na biso makati ko leka bino siko bande ko na biso bo sunga biso na mpo ezala pe bien. Merci beaucoup vraiment to comme vraiment na suka ya émission na biso na pesi mbote nanga na père spirituel nanga apôtre Sila le serment na pesi ce pas mokambi nanga Francky na bosani te coach nga le king de la presse congolaise suprême Gogan Babi esprit positif na bosani te mbote nanga et pas dadi de moi Herman Kasongo Molimo Babi yonde makambo mon président to comme vraiment na suka émission ya biso nous posons des questions. Vrai ou faux? Diamant ça monte à pousser. Vrai. Vrai ou faux? Diamant moins d'erreur à nous dans d'autres. Wana faux. Merci beaucoup, merci. Moi, dédicace, numéro de téléphone. Vraiment, on peut s'emboter na Clarisse Lukombo, ma copine à Londres. On peut s'emboter na Mami Balingi Chimwa, si ambinga ya pembe, Mami Balingi Chimwamba, na Londres. On peut s'emboter na JP Uelo, donc on a Londres. On peut s'emboter na Nanette Mia, maman na Gaël, on a na Paris. On peut s'emboter na Niki Menga, maman na Keina Ipupa, na Kelia Ipupa. Mbote mingi na Nathalie Menga mama na Ryan Kisombe na Mailis Mandungu na wapesa mbote na Gregory Menga mobala pembe wapesa mbote na mama ni bananga mama motema munene na Lyon ye wana do mama na sozangi no ndaku ke no kuna oyamba wana grande sœur propre do ani bananga mwasi ya pembe mwasi ya mbinga na wapesa mbote Kadi Zambala Radar na Paris na opesa mbote na Tarsis Mondongo donc hier à Bruxelles na opesa mbote na Joséphine Mafuala poupée noire wana pe na Belgique na opesa mbote na batunyo so boyebinga na ba bolinga ngate nga linga nga bino kana lela bino fe na opesa mbote na Fanny Mwamba na Panama mbote mingi na bato nyonso bayebinga donc j'ai besoin de tona bosani mbote na Pamela Misenga moi si ya frère Julien Mapuya na Luanda na pesi mbote na Judith Mandeleni na Luanda mbote na Fa de Gaulle de Bundes mbote na mama Mundibula cadette donc wana mama Mundibu moi ça pas koba azala kuna donc mama Mundibu yango Diamant banga te maman gros bisous à toi merci beaucoup merci bolandi ndenge mama Diamant a symboli vraiment makambo na biso to vraiment les so total la émission te pona rosika to atira vraiment les sons oui afingi na mutu te éclectique kaka ba moi ba donner moko ya muke merci vraiment to comme na suka ya émission na bino. Ah oui. Donc numéro nanga so mutolingo zwanga eza plus 243 90 14 60 816 plus 243 90 14 60 816 na pesi numéro benganga salanga remarque ko benganga te po finganga ko benganga pete po lingangai. Merci beaucoup vraiment to komi na suka ya émission na biso merci na benyo so balanda biso na Nushka TV ya yemoko la reine d'Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona. Merci Naya Héritier Ouattara, ya Toto Kalambai, apôtre Sila le serment, Glody Mosengo, Jeff Kinkela, Flori Longila, Elian Semba qui la rose, na bosanité vient na sabe miniki babi système GDG, na ndenge ya Molenbeek et le bas vient na Alpha Mampuya na Londres. Na pesi sou merci na moi ça mongo Miss Mongo espace na ye ju magique babi bana poto babi awa balamba nyonso. Wana héritier. Tango ya
liboka bien ezaka un espace jimanjike pas Miss Mongo nayebi ke sabe miniki oya na kini place ezaka moko soko ye oko se retrouver on a lia mbinzo on a lia boye na melelo kama lili Vladimir Osengo babika ay pas Miss Mongo jimanjike to mona nimbala sima ciao